Tu l'as vu na WhatsApp mombo. A quand tu vous na monika babouaki au fidèle à kufi tala bagé. C'est que quand on est passé avec batu ba maman tu ba na monde à théâtre. Total asima, ba ça retrophée pour na ota asima. Total asima nga sala natala asima leti c'est nga za ingratité. Na za ingratité so muninga sa nga malamu na bosa nga malamu nga finga ka ete. Tunga la bimisi makambo nyoso po yende mutatumbo ninga. Po afinga nga emilia nga baboka bilona sala to la baboka bilona nga libanda ye mutu kande na lekaki alobaki ayala ba prophète na ye batalanga na likoloton likolona sanga pa sabi mama leki na monda boke ninga mbaso mais kaka etala mutu ne azaka changer akepa maleki na mutu na sofa ne oyebi ete abaye mutu boke mbaso ta niveau alobaye mutu boke mbaso omoni na vie kotambola na lokuta te ngo bakanga ka ndoki na salon. Tokabala pour la mobile mais tant olinga mobile na linga to yo mundu mtu ando linge ondo linge okimisele basi tibo ya kolinga naye ya tika olingo te yo mundu mtu linga ye olinga pe na kebisa kona bitu ko sabi loko buso vani na muni kala bosi nga linga boete a mobile to mando ya selo ba makambo pardon mobile ngo azaka na mwalimu o asela te makambo. Muninga kufi tozo lela eti tozo lela ba 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 solisaka ete ba ko lela ba copine ba tozo ba ko senga pardon mutu ase akufi tozo senga limbisa ngai ma privé ngo limbisa yo wana zo bana fatu ngana yebi na yebi ba te po video mo etambola kika ya fatu mutu ase ko lela limbisa nga. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, joie libre. Donc, c'est que la commission a signé contre Nangaï. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contre Nangaï. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone. Il y a le monde entier. On va dire que la femme est un homme. Il dans le monde entier. Tous abonnés. Nous Sarato la TV. Vous avez un contrat Nangaï. Merci à vous. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Sarato la TV na émission na biso ya Zip Zap le lotro ya mbelabino Diamant Kalanga Diamant Kalanga artiste et comédienne na bino et oyo bongo to sara na epe moi ba analyse belé et bat ba réclamer ki tozongisa parce que tozaki na histoire moko tozaki obeta na ye et lisolo ane sila kité lisolo ya comment on est Nathalie Menga. Donc lisolo ane sila kité il fallait qu'il quand même tozongisa ye pour que tosi sa histoire na biso parce que bato comment ekotika na ba keskese na mutu ko komela biso Sarato la yaka azonga ya diamant azonga lisuste pourquoi alobra na biso ko yela biso ba preuve ayate lelo na zongisi Diamant Kalanga na plateau na biso to remeka ko analyser na ye sur makambo ba actualité nyonso tezoleka na réseaux sociaux surtout makambo etali domaine na musala na ye ba comédien et puis to kosola lisolo ya Nathalie Menga na kati ya plateau oyo na ba preuve nyonso en marche. Je dirais un grand merci à mon équipe technique, ingénieur 15 Bassel derrière la caméra, pourquoi pas na
Paulin Mukendi mona suka ba Mukendi na pesi mpe na Don de Livre balobi ya zakuna côté à biographie des stars, pourquoi pas na maman Brenda la blonde côté à Fondation Saratola et na Jonathan Kivuna balobi Diza Bibali na pesi mbote. Un grand merci na papa Diego Milito, pourquoi pas na Amelia Mweba la privée de Orlando Domingos, les couples je vous adore tellement, et à maman Gina Amatou motema ya papa Aaron Amatou. Tapo je te salue mais balobi Madjabu gospel émission kitoko concept ya kitoko oyo bongo ezali ko bimisa ba jeune talent peu ko fula bango Montréal soroza même langage nanga ifungwela nga vraiment caméra na panzante ke na invité langa alobara tellement bien Diamant boni naza bien merci oyo le na décision hein bon kilango za ravoué. Bonne santé, bonne moussala. Naza bien par la grâce de Dieu. Nous avons passé battre là. Moussala peso de kalango bien malgré tout ça na matanga. Kakande tolobaki donc non nous tobimicité tout ça non. Côté la bino organisation mama matanga zo le kandeni est-ce que bosangisi déjà bambongo boyokani déjà na famille ouais toyokani déjà na famille réunion sous que ça lobby donc to fixé date obimisa Diana le 22 donc mercredi mercredi de toujours bimisa to notika et place na européen vraiment bokunda ye wapi déjà programme obimba donc ande tout ça là entre les cieux et la terre voilà azana 5 conteneurs to bimisa ye kuna na sima to ke kotika to yene na place des artistes ka ndinge salamaka et sikoyo tozokunda Diana que son âme repose en paix oyo asilisa kina no film ete bande konyo stubo otala biso naza parmi batu oyo ba produisa ki film ya suka o Diana salaki avant kufa donc film silate na koti na jouer pour Diana silisa film ete donc ape manakimia sikazali mais film déjà épisode 1 déjà izawana Diana la maîtresse izawana déjà na chaîne na biso bokende botala yango izati na 7 épisodes donc je crois demain ou après-demain tokocha deuxième partie jour barobimisaye tokocha troisième partie tim kole aussi là maman nanga awa Diana lali na morgue bino bozaka kana kati ya barankine entre bino yango musana na bino bo vivre yango ka boye maman ce que tu ça ni bango ba vivre en bon ba to ba problème ba problème de ba vivre bongo ngai à chaque fois que ba to ba kufara na ebisa ba to so mutu akufi faut ça non na souci ya yo moko na nde to so kendele otake ngape na za mutu akufi za epelo kwa ngape jour na kokufaka pe ba to ba oloba pe bongo babi bizaeli na biso ilanda biso ti na suka na biso tito zo kende ko kita na sa mabele veut dire bizali na biso zo landa biso mais soko bongisi na nzela na ote tango zano na se ya moi bon mukolo kufa yo za mto ba trouble siko rosuka ndenge nini muninga kufi to zo lela eti to zo lela na ba ba solisa ka ete ba ko lela na ba copine ba to so ba ko senga pardon muto asa kufi to senga limbisa ngai ma privé ngo limbisa yo wana zo bana fatu ngana yebi na yebi ba te po vidéo mo etambola kika ya fatu mutaza kolela limbisa ngana yebi te na tangi pe kombo na ete po na zape na makambo na ete nazo bakara batu nyoso bandolela mutando le kama privé za yete bazaye belé bandolela ma privé ma copine d'amour ma copine chérie bazaye belé c'est que Diana zaki rankine na oye bandenge nini yaya nga sala na rankine te na oye bandeni so sala batu musu na rankine eti nga mutu lokwa nga diama so sala na rankine faut pika pe po nga pe na problème mutu poso ke na ba siko to sani poso ke na problème mutu nga pe na kumbo ka na problème mutu poso za di bomo ngo swana nga pe fona se déguiser na ko ba beka lokwa yo to swani na yo poso na tiki yo olekela nga na maloba ta o ningo lekela na mayele o mo ateke o bamba nga bi bo bamba nga bi te do fo biso to kende 1 1 be 0 0 bongo bolele ma privé bino mo bokomi sur place bato ali boso bo filmer pa bo boa ki image ota lopanga ba Diana de Diana azata star mobimba esika banda vanda bon tant to lo bakana tala star mobimba nenga kufi esika banda vanda to éviter Diana futelaki bino bato botaye ba copine na ye banda vanda pembeni na futelaka azalaka ko vanda esika moko bendenge ni azongi pa na bango pona nini photo mituna wana c'est ça ndenge bato ba reculer pour mieux sauter même so rekilaki pour sauter bien mais bino boye na liwa na ye boye kolela bolela mbebo pourquoi tout ça hypocrisie
to fai na biso ka bo nazana ranki ngane na zabo so nazana ranki na mutu nzamba zo kanga na likolo matanga no na oyate po ngamo na ndo kandi e kata ngai na mo ndo na yende po bo manga bo pona yate po esa nga pena passe makase na oyate na ko na musika na okela ba passe na nga na ke na osa hypocrisie mo ba yebike ngana to ndo solate courir mando le ka sute mais na epe na okangama to na leli pe to na leli pe na okangama kili ya mabe mokili ya mabe na obi liwa ya na okala nga somo na liwa mama Chako pe ya sonama na mama chérie mais liwa o Diana e pesinga mayele siko e sali nga somo ça repesinga mayele donc moto yo ana ata finga ngenga trop to tikala ko yo kana te na kufi ale ya kangami aleli ba kangami nini sali ka kangami ba to ya bisimba simba wandi ko simba etika po nini boni hypocrisie modelo boto bona nga kutu botiki ata Diana tambole bato ebe na mutu vraiment so bato bakufa boyoka mama oyo utaki obimo so la so na mwasa ba réseau so la na bato bakufa en tout cas ça Diana nani comment ça ba réseau so ki na bosa ni ko mone so na ya lobaki bakutana na Diana alobi bato babongi prophète wana mwasi wana aza mama ba réseau wapi bo e ba réseau te wa théâtre bon nani kasi abala prophète maman et pas comme pasteur na lobi kasi o kama poani ba tukutu ba boma ba diango ba koma ba pasteur bo zo kama ba réseau ba tu ba boma ba tu ba diango ba koma ba pasteur ako ba sala imposition de mepe milimo pe sa ka ti lo pe bimi nango donc il est bongo do bana ko mama pasteur wana abi ba tu mutabomi Diana za comédienne et ce gars yo ke loko solo la kina mama na ngai so la na lisusu loba atambola bato na muto bato nyoso ba concerné na liwa na ye bato nyoso o ba kotie na mabele avant l'âge po Diana za mwa mukie aza mukolo te aza mwana mukie donc il faut confirmer que babomie na comédienne bongo siko ya lobi ngana lobi te boya zanzame yo alobi ya solo la kina yede ya solo la kina prophète ya ko pesa biso prophétie est-ce que zanzame azanzambe te menzamba lobela kenzamba ba ko lobela à travers mutu abiza bike no bemela batu ba message yango tozo sanga koyoka yango tozo kufa parce que de la fois tellement même message on nzamba pesi pas sauver minimum na so ba comédien tellement to ba ndoki to ba nchor ba chetamen mitu na biso sanga malamu te donc to comprendre lo remonter ba ninga bazo kende na liwa ba ninga biso to ya sa ba bêtise na liwa muninga boye ko bunda goga na bundina moi mobali première réunion major respect ba mort ezate abundi na Jérémie bo bandi ko soa na ti bo respecter mutu te Diana ndaba ndo so Diana ndaba ndo ko jouer a telemi pena ba telemi si azai combattant bando bunda o telemi si pena bo a bimiselo les meilleurs o sepel pena ke mutu auto jouer a kufi respect ba mort za na ngote pe ba professeur nyonso to zwango kaka na pete likolo na légèreté voilà mais batu baso kufa tango batu baso kufa bino bozwa bo bakisa buzo bebele na mutu neti lobi na vani na WhatsApp mombo akantu buzo na moika babwaki ofidelo akufi tala ba G c'est que quand ne passer alors batu ba bomba batu ba na monde à théâtre bazali bon mutu na kufi te yo so lukele liwa aliaka na nzongo na yote ape makana pe mana yote ala na ndako note me yo lingi ya kufa poni to la pona nini tozanga mawa tozanga on attend to se concentrer na prière to banzambe yoka biso ma yoka ba comédien ma mais bien mo simba ba kisa ba succès so ba comme senga makila yango ko comme na succès te kisa on na simba pona opesa nani yango nana ke ba période mo yo po memanga batnanda kwa nganga na ba comédien mais yo ebisa biso yo ba memaka comédien on a memanga ndaka nganga ya aya loba na memela ye wapi to kenani ndaka nganga opesa ko teni ta ba kenana bangengi ko lia banyana ba kenana ngata ba osambela na église mitakala na limitaire ba ya kana ba mona ngana ba église na bango na mema nani comédien na ngana loba ka ba bi télévision za radio te ah mais pas noté et dans musika te na première ina sima bete aya ko loba ke diamant memanga na ndaka nganga bisi ba preuve ponga na misa preuve ndanga na misa preuve ye pa ye alobi ke diamant memanga na ndaka nganga ta preuve nanga yango nganga ope kombo na ye intel atangi ye ngana ebi donc ngana mama teta saka nga mama nga kufa na 40 ans na 2002 maman aboti ngai mwana na liboso akufa na 40 ans na oka pasi makasi moko babi d'habitude yo zara soro lo bozo les arabalarmes de cocoti kasi baloba comme memi batuna nda kwanga makasi kisi na ebite kisi yango nde naza na kisi bon na ebite peut-être même sou kisi yango comme singa na sucre on a minute na naza na nda te
naze pas tout quand na wana baisse naza la baisse na habité siko na que no renouveler ou bien comme si na suka ngape na kufa na habité so ça la simbi kis pona kisa on a simba mutu na mona ngate na bima soki ndenge mo boyi ngala bima ndenge mo bona mbongo na simba boya mo pe mutu na tembo na nzela bijou na lati ontina makolo ndako libala na lata ngote ke ona nini mutu amoni peza oh diama comme na ba film moko palo banga ke na kena ndako ngana ebite banga nyoso boza na mokili oyo na kishasa ona pa na aleka alo bakidi mama mabata memelanga bakilia aleka lobi osala ki commission te na ça qui commission mutu na ça qui commission de qui commission nganga te kasi na ça qui commission nganga so c'est que na ça qui commission nganga ça va c'est que ngape na kena ndako nganga pona ça qui commission mais ngala yebite na za mutu na ebite musuna kenda na butu na ebite musuna mema ba ona ndenga butu na za ndoki to pumbuki na bango to kena ba ona ndenga butu ko komona Gabriel na Karine ya Madonde ba swani ba voice na bango ekite mate bimi na ba réseaux sociaux eza soni makasi ngape na ndela sala ni na ko lobela makambo wana te parce que ngai ndela sa bo déjà na za victime makambo na bango nga sa bango lo te me ba banga nga de na musika ke diama ko loba bo diama ko sala boy ngai ndela za wana na za problème na bango te na opesa makoka conseil ko ba collègue biloko ba sali esopi bango makasi esopi bango makasi omoni na mokinde to vivre boy atanga na za 50 ans yo za na 20 ans tango so boti déjà okomi ka comme maman okomi maman okomi kokani ozomona to se comprendre mo so mutu aleki alobelo komo botale obite na moment otozali po na pese gaz te na box na za na makambo eleka to kende kokuta na ndako to solola neti ngai mutu déjà so leki déjà osalinga bongo so sambusinga na mali kamo bona salaki po na zongelo donc eza passe surtout so na yebi ke na salaki yango on a zongela eza vraiment passé toza to sala musala moko so likambo ezali moko ya kosolo la bande kona biso sala rasoni eza musala na biso to sala nani na talaka na kotaka la talaka ba film to kotaka pe na ba YouTube na yoka tate artiste mo sénégalaise ou bien artiste moko nigérien aleka na muninga na yebo ba sala ba tiraillement biso to salaka na mona ngona ute na yebite so na kosi peut-être sala na privé on a zoloba na boyete sala marate parce que bango bazana bolingo makasi on zomona musala ko bango pe ba wela rape mibali ba wela rape ba production ka ndenge pa bino ekoma ne pe pa bango ekoma mais bango eza na professionnalisme dans na média ba ola sa image mususu soki balobi ba l'action pa bato sala ko bazo mi sambu carrière voilà siko pona nini te biso pe to kokoma pe na niveau wana oza likambo na muninga no bosala ni musala moko obite olela kende boye na benda na muninga pembe to solola o mwe babilo musu ezo renye mikolo pona nini pona maloba maloba soto oloba maloba photo contrôler na oloba nini liloba musu ko loba yo loba emso lobi na sentiment bango ande bazawa na tola na emso lo moko bazu berba ni basumela côté na bino ba chroniqueur o bato ba sa bango babulu yekeza bino ba chroniqueur mais bango pe ba koma ba chroniqueur basara ba site na bango balingi ba site na bango baluka ba base na ba site na bango donc a créer loko moko bo mission flamme kapaya po ya akota nyembongo ozomona ya akota mbongo masambu isi akota simbongo yango ozomona bango kasi bango moko ne babimisaka pe ba voice wana po biso ba chroniqueur toza na kati ya ba voice na ba groupe wana te sikota bango babimisa bino bozo yango ndeni bango mo nde babimisa yango bango mo pe bafuta ba chroniqueur mbongo fingelanga Sila fingelanga Gabriel fingelanga ka bango na bango pe siko yebisa ngai tango tosamba pe tosanga pe na moma nini na moma ni na moma muninga lali na morgue na kacho maloba te nga na mutu aya sala émission bien deux personnes ba ya ba sala ba émission na bango bien ba finga via na yebaka te ba ngende ezalaka ba ngba kote émission ngabi abopianga na tala ba émission ba nango ba ko sala émission journaliste moko na fille moko ba ya ko clashele via via bopesa natali ndenge basukoli via natali yango ti na bi émission ekota te pasi mango émission ekota te akambo eza pasi na ozo comprendre mais eza entre bango na bango nde bazotindaka ba chroniqueur po mona likambo salaka eza lo wanga na tokendaka to sala cop mo kanga na ye soke bimi soit yo soit nga maintenant mona boy chroniqueur mo kuna zo bimisa ngo yo Sara bokenda kutu na diamant na hotel tel ayi be ondeni ya kasi on alobi eza ka pasi vraiment na lobaki tolela Diana na kimia
vraiment po biso pe to okufa tango osali kamona yeba ke yo po sa nini okufa poso nzamba lobi ata yo bela tentende diana bela kibongo abika esiko fandika osali ka crise ma azio ka mbala mo yo to kota to hospitalité mbala mo morgela e yambio okende na yo to banga mutu azobo manzoto na molimo to za na respect ba mort vraiment franchement Baptiste poni boko mo sala makambo ko ba na problème a mutu boyi babi kala te pe mabomezo ya ata sina koma mona sikonde maboma ngo siko ba sekel na ngo koma mona na pour moi on a besoin de mukolo to mitsa la place nete leki azo mitsa la place na yede pour anini to lingala vraiment solo ko pour ni do luka ba bese na ba chaîne na biso to sa ya gabi abi Karine abi Mangana Ernest ngala yebi makambo ata mobile Ernest aza mobile amo amwasi aza mobile mso za gunai asepela ina abi mana bongo apesi makambo afandi na eza problème te a mobile OK pour osiko okoya soka bimana ye moko bimina ye eza lokwa muta longoli bilamba ayoki ne soni te boyo muto moni mutakala oyokele soni te soka bimana ye eza ndenge bayokana kine siko yo osambusa moninga po nemso aza pe na makambo na ye siko tango osambusa on so bebisele pe banzela siko tango bebisele banzela mususu ye ba komi isolé bo isolé ye ne ba sende ko na 7e baga oyebi ke 7e baga ba longole na ba groupe mususu po lo bi vérité ka ba lesbienne balongole na ba groupe mususu ba bien eza ba vie privée na bango ya koka asa na droit ya kote eza makambo ba sala na ba yeti aloba ki pone po yepe ba finga ki eza so ba finga ngoli kam tolo ba finga yepe ko lukano esa mso po sali kasi eza bongo asali angopo ayoka aza retirer na ba groupe nyonso ba groupe ba retirer mais ba bia gabi pe ba vandisi balongoli na ba association ba vandisi OK basa siko yebisanga siko pona nini nyonso na poto ninga nyonso wane ya nano pona nini po ata bafandisi biso so ozana mato imango yo kana ote oleka no liso oloba ta ko finga no ekomi ta réseaux sociaux ta bato ne ba oseka biso ta ko finga no yo moko tala kaka nezo ka tala soni salite no mutakala na nebo biso na miso abato mais yo ta ko bima ya la duchesse a bolobi eza lokuta ale bino moko basi boko ba confirmer biso aka siko ngala ndimi na ngala richesse parce que tango baba ke bobima na entre bino ba chaki te ya gabi ya confirmer ngala mukolo na yaki na loba ini la richesse akosate loba solo donc loba solo masaki mabe pour la nini parce que ebomeli bato boso ba marché mais eza penda vrai voilà il faut que ça les linges sales se lave en famille c'est quoi tandenge leki donc sodom donc comment confirmer makamba Mike et mon ami ba misu ba betaka tango tobimanaka biso na biso te totala na monoka ya gabi abimisi couple Karine na Ernest yem tawe bangala za te pona lo bakamba bato pona za pe parenti na sangisa na pe mibali te na sangisa pe basi te pona bali sabango so bato balingani na monde ya théâtre muto lo bakalinga na monde ya théâtre azate po bato to babanda liboso balinga basala babuso bebele so to lobito banda otanga to tchana na mesa o mona pena mitaka le sambwa on comprend parce que madame mitakala populaire rebelle ça ça mitakala oui mais ce qui a suivi les kamwa mutu ndenge olinga tombolango na éviter mais ça mato kaka soni to koli déjà to komi ba mikolo tato neti ngai na ninga ba benga mingi yaya na maman esala nga bien na munene na mulaye na taille na somme do benga maman esala nga vraiment esengo makasi yo poza na kati wana eza problème tena za kaka nga be na kati nga ba pesa nga mobali ati etika mike ba otanga ne matuza oza pe na liste ya bato bafio babwakela baninga malade la ya na bwakela neti nani to loba te te loba na bwakela neti nani te yo mo conscience ne yebi bafio yo bwakela ngana bwakela malade nyonso wana po ani likunya ya ba tournage na production ngai kutu ngana ba tournage mo ba monanga ça tola na ba tournage mo ba monanga bato botala nga te botala nga ngaso ba moninga mutabenga nga ezaka Bijou la reine ma copine moi c'est Eric mama la Suisse donc voilà yewanda benga ngai yebende pa na Santa na ça les hommes sous 20 tableaux 30 voilà camarade nanga ya motema so na longola ke ya buyi mbote no yango ya buyi benga nga 10 tableaux moi na mama ya olongola na na longoli à part wana pas darling palata ma copine chérie mbote no yango na auto sala pe na besoin darling OK darling na peso numéro na darling palata donc wana copine nanga zangi sakangate de tout le temps atika ngate ba film bino ba totala ba monaka bato bazongi singa en vie bangwa po bakundaka ngai nazala lisute bakunda ngai bato bazongi singa ngwa pasteur Nzao na opeso mbote ko bakundela oni na elote dans les pamba ka bona sala muto elote ka ba comédien mo manani
c'est que prophétie oh prophète Ezekiel a pesa elobi alobi ba comédien baza wana pona kokunda baninga basala kanzonte c'est solo vandi kana mutu mo bavandi bundana yete ofingana na yete en plein réunion bon mutatemi abi diamanga na linga kote osomona muto respecta ke lokwa yaya ovanda na ye malobi ba moka abike diama ngape nani na sabona linga kote pona mona koza capable de tout na finga yete na maka respecte bandana yeba eti lelo na telemate ke ya oloba nga bonga na oloba mais tellement na biso bato emilie ngai poka bato ba benga ngate aloba nga ke na sepela na hotel na banga ka ona mona koza capable à tout na finga to lingana ne mobilité to na place to kuta ta temso to sa ne secret mona bimisa ngo na zanga na maloba jele mama de oloba na bijou la reine ah mama baloba boité asala oni so likambo za leki no loba na yeke leki na nga o sala nga ba so ba na sala kango pona bona lobela na bana te yemo ka miyebi esika za bana ya ka te nga na banga ba tout mais na boya polémique pona ya nduka mabe ponga pe mutu na nge shofa na ndenga mabe yango so mwana boy koloba nani ayina nga pamba ba bébé selanga ba marsata mutu aya kutena diamo kinda wa pango donc ça ça soit to voyage maman naza atuna ni sena obenga soka bango wala bazawana bagomeo ka mutu oya longola ngate so mama lobi ezaka darling na bijou la reine na passer nzao donc bana mususu bakota na sentiment na bango mususu mona so lobi kake alors jouer na ngana eta boy oke za film na yo mdo sa film mutu ko impose ndeni te to lingana na bolingwa solo ngana za mutu te na sana ranking na monde ateta na mutu te na finga na mutu te na zo mobile na mutu te na defelo na ye na pesa to compte ko tunga na defsa bino ba biloko bato yota poto bozwa botika ko pesa ngambongo te baza sula bafuka bona ba nyongo futa raté ba fi des problèmes ba problématique ne boza mo koti sanga na problème na mutu wana ba parfois bato bozwa ba bijou fantaisie bozwa ba biloko makolo ni bo futa ngambo te bo bimisa nga moyibi ya mwasi on yenga na lembongo bo bomela nga pe libala kuna pona nini des fois na mino bofuta te na ba mibali na bana basi mais ça mukolo sara ya na mukolo na otanga kombo na bangwa ba bomela libala ba des fois biloko bato mobala peso confiance atina biloko boteka ti otinda ka mo boya bango ba ya ka peso ya défi ako de faire 200 na kanda bien ya 200 na peso banga okondo na na tournage wandozwa eloko te ti lelo baza ba kidia fuka mbe bokufa okufa penza ne boloba mabe pona nga bobosa mabe belo bino bosalanga lokwa bolukanga na kufa bomona ngo nde boko bomela nga te nesiko bolukanga na mama kama mike ba defanga biloko ebele ba bomela nga libala pa mobala na boya ngai amona ngo oza escroc amona bia lokwa da sérieux ba kopa mike ozo sa déjà boye ozo esinga bikopa mike ozo sala boye boya mbongo munene ya ba bomela nga na sala bango lote na kina mutu tela mema mutu na ndaka nganga kwa ni ofuta bango ngote mama ngaso na kutana bango na nisela bango kama loba na loba mikozo na ba ozanga kimia timi ko bafuta nyongo wana katoko bela bango pe na mikobo na ko bela bango te pona oto ko yebisa bango déjà na matanga balobi nanga ba obe na ozela te baba nanga avato kunda matanga mosusu la bia ya pisa mo so ba yete ko nyoka mate nga vérité IVPP monoko ndeza mulaiti na kati bo kotabo ndena bimisa pe biloko kati ya libumba ndena obimisa moko elingala bimisa ndena obimisa bango wa penda omona kuto moni kuto na oto sala ese lote oyoka ka ba obe o yeso be diama za na prison ya otikela ta mai pona obimisa wana ndenga mabe ozape mabe pona talo pe na loba mabe na o basala nga déjà zokisanga na kati musuna ko kufa nga déjà lobi kuna na bimisa ngo kamba na moko sire na bino wana bokina signer des contrats so bo signer ngai bo luka nga na makambu papa lukate abimisa énergie ne pouvait pas attention lokwa diana na sala AVC ngabo koka ngai te na sala AVC mutu te na yesa kabino miko nyoso ona le kana émission ngabo do pesa AVC ezate mutu abota nga zate nga mama na kufa na 40 mais nga le ka 40 ke nga le ka 40 liwa mutu moko te we kozwa nga lokwa na sala le kango so za ke na sala 40 na kobanga yemsu na kufa na aji mama na nga kufa na za camarade na bino te na leki na bino musika na ozo banana ba mikolo na za leki na bino musika bola nanga te pona munene nde bomona nga bona mulai mama na nga bota nga za mona 60 na mo aboti ngai pe asona anika langa kapinga eskazali ape malakimi apona lingaka emingi akufa trop jeune ape sanga passe na baki leo na kolela te po bosakai nanga mingi babi balama de kokoli ma biso ngando na te ma biso ngando na olela na lelo po pesa ngambongo
tant na lela ki ala senga ba tumbonga ke lokola azolela na mutu pasi ne le lisinga la te comment ko le musu mutu alela ka kanda pasi le ki na mutu net nga alela na kanda obo pesa inga ndena pona fani na sala émission na sala yote na sala na émission ya batu na mususu na sengi batu basunganga yo loko ozala ka pona okonzanga olandela vie na okotanga na sama bele oke ndokoloba wana zo ba Nathalie yo ke ndokoba est-ce que Nathalie nga sala ke émission nga sala ke émission na loba na makambo ebela oloba ko pousser nga te na lobango kasi yango nde likambo mama na likambo te ko na za na makambo ebele ya koloba ko pousser nga ite na loba yango te Nathalie lobe ozata na likambo na ya ta moko te nyonso eza lokuta parce que ya boya na ye kosangana na yo akenda na ye poto alinga na ye suste azwa en charge azwa en charge nini ah Sarah ngama mu mebozo nga charge yo linga ka ya zana mibale bele okuta ye na mobali moko na mwali ngai mibale bele ngo onga linga ya zana ngam no tinda ye ngam no tinda ye na mibale na mibale bon alobi boy ye azana ba mibali na epe ya bien obaza ko pese mbongo yo za olinga ka mibali wana mais abi azwi conscience a se stabiliser na mwalim yo moni ke mwalim o chao bakaya ba no peso sumbo ye Nathalie yo ndo pesa ngambo mboni yo ndo pesa Nathalie yo ndo pesa ngambo yo kabaka po pesa ngambo to ke no ko to bakopo ke o sali bakopo $1500 simbisi ngai na wewe so pesa te na simbe za mbongo programme esa bo ya yo kabaka ngana zo bombelo ba mbongo na osala ngo ba 2 ans une année na vani na $2500 neti ba ko te na ndako ba bomanga na bomba on na banque te na vandi wana musu na zo bela o kaka ah mbongo na pesa mbongo bakam le ngo la $20 on lui fait $20 mutu zo bela pena OK ba perfusion $20 na vanda na kengelo biloko andako na zo ba risque belé parce pour l'intérêt nini ngaso na tikali ah ya intérêt nini yo la muki na tongo pesa ka mbongo sala wendi na lambi pona yo moko lia so 10 misuni na lokoso ole 10 misuni ngala le musuni moko sikolo boboko la ngai na nini on vanda bo banini sala panda to mandiko le kwa mwa mke ngala bimi na ko luka batu pona lukelo biloko olia yo do bokolanga ah Sarah mokile ya mabe ya uti poto olela nzala ya tika omani kamba so benga ta biso la rena ebiso uti poto semba omani tia ya kana elote wanga la yebisi yo so ka bengi oliso yebise po oyoka wana Nathalie wana ye ayaka ne loko te so ka ye ngam na ebikati ya wana oloba na makambo ebele ko pousser ngai te loko ya lobi ke yebi makambo te ko pousser ngai te na leka na tanga bakomba batu wana bakanisa nga alors ko pousser ngai te ngai ne na za bonga na ponela ko mobali te atangi bakombo te o masque kasi wana lobi te ngana na ponela ko mobali te o vanda ki kuna esika bozai na kapela muto abo vanda ne bolongwene na ville boeti na kapela na linga ke mingi parce que a s'excuser déjà pas na ngai ala problème na ngai te moyen na loba na mabe awa ezate bovanda na ye est-ce que ngana yazaka na ndako na bino ngana ofanda na lemba yo ofanda na kapela na ofanda kutu mikosu na salon ko na okanga téléphone na poto mona na te mademo sundoni ngai ngana yaka oluko po bokolanga mukolo lokolanga boy yoko bokolanga obokolanga na nini ngape kuna lia ka malonga to mo kutozaka to lia no boy yo tondisi lo misuni na sai na che ngana olia pondo sanga ma ete mo yoksa nga soni po nini olia musuni to lia ka linga bi en tout cas ngana muluba na linga mingi biloko makasa linga biloko vivre fete na lia ka mingi biloko makasa bongo te lelo yo loboboko linga amote ya mabenga za ingati na point ya rolinga au commissaire lesbienne ka pochina kai na ko yena commissaire lesbienne ngana to la la esika mo pona commissaire lesbienne na comme c'est les $10 nga za les idées ane loko nga no chine yaya ane loko bongo mutane loko te zo ka meleni na vana na ye mutu asenga nga lobi na ngaki to vana na ye po alingi na eta bimisa famille nyonso bandoki oso mona alingi na etende la moni nga to za même esprit to ke l'église to fana nzoka nde cheta mena munene nde ye ngai tala pardon ko tinda nga na mabete obengi bato ebele déjà bato ba bengi ba misu ba pesinga conseil misu ba fingi ngai ndeba mesala ma ko finga ngala sala o mabete obokolanga pete tika oloba likambo na obokolanga te to bando sali sana po ngata na osukwa basai na ndako na osukwa elo bilamba na osukwa elo musala ndako wabi ba futela ngo combien na fin du mois ba misala musu ba futa ba ngo combien ba futa ba ngo belé fani bomandeke kaka za nani assistante ya papa na biso mokonza mboka afuta mwa musane comme na ka oyebiso motema mabe muswamba le chèque motema mabe
na biso na bio aoluka mwana musala kuna ke na ngata osala a proposer nga $300 ka pona olamba ka biloko na na mobile ne aboya na ke no ke bo o ma ba sa bata ba poazo ok pona vendre ka na sela ke musala ta dega motema mutu mais pas non na ata $50 te aya ata $50 te ok bo tamboli bolé bo mbeli na ko ko baye pour nini bo ke ko tambola tamba ko luka ndalo ba kasa carnet d'adresse ya nani ko lobisanga mabete pa bo tambola wapi na banda kwa nganga te ba misusu pe na ba restaurant bozoke aoke tambo ndeka dans les pamba ka boka somi ba ke lwasi ko tambo ya ndoke tambo na ba restaurant oke luka mibali ngam na tindo na mbongo na nga ngane na banda ko benga na restaurant bo commander si comme siko c'est la batabie ba yaka ko te ngam na yeba makambo yo mto yebisanga ngote yo mto lakisanga ngote ngala tikala siko yebisanga nga siko na tikala obima ko lobisanga makambo sote pardon bato ba bendinga déjà matoyi ba yebisanga ba bina nga tika loka bato ba bina nga tika en tout cas yo petit kanga pona sela ki émission te bima pena na vie nga soki eza ngai tande ko tindo so ba mi mais rankini ya bino mi baleza nini bo sala ya ya to sala de ko na betelo lisolo awa rankini banda nini ngai na mimi ya lobi ozandoki ye ya bi ngala zandoki ya mema na église ba kanga ndoki yo mema na ndaka banganga na mema na ndaka nganga na mema na ndaka nganga atanga komanda kanga nganga na mema yenda memanga le contraire kuta memanga na yeba te vanda yebi makambo sala kakuna ngai ti na mema ete ayebi yango bien pe o na bimisa yo yoka ke pa mwana na bango na tina ke voice o yoka ina kosi sikonga na mema ki wapi po na tina ka voice wapo yo moko yoka o yoka nga loba nanga no sali mabe atakutu bokendaka to yebi nga na yebi masolo yoka ka bongo te mais fallait pas ça nini o bimisa ngo na bimisa ko pona kanda na yebi se na bina tina na voice nga na bimisa ko pona kanda po motema esuka nga na sali émission te aye ko luka aloba nanga tatali bima na vie nanga pardon na bolingo nzambe nazo yebiso bima na vie nanga na mwana bato e naza mwana bato elo ni esila raté elo ni esila kit ngana tokabwana pona mobile na yo nde yo oyebisi bato tokabwana pona mobile mais tango linga mobile na linga to yo mondo mto ndo linge ondo linge okimisele basi tibo ya kolinga na ya tika olingo te yo mondo mto linga ye olinga pe na kebisa kona bitu ko sabi lo ka buso ko vani na muni kala bosi enga linga boete mobile to mondo ya selo ba makambo pardon mobile ngo azaka na mwalimu o asela te makambo ale ya beti malimu nga komi obima na mwalimu ya pardon boboti mwana na mobile na yo ngate na bali sarabato ngaite na lukila bato mibali yo yebi yo luka mibali ya supérieur o ba na bambongo koleka ngai na yeba na mibali o ba sa bambongo koleka te nazaka pe tipo na ote na teka ote po le langage lo bango mingi ayebisa pede mo roki ke ngane na fanda omoni so fi wana mutu alokute o kanga na ba maloba na ata Laetitia wana kanda zo landa bisobo aloba la Laetitia ke ayi ko tindolanga pa major aza zonge pa la bango po na za na mbongo te ma bosa ke chaque fin du mois na dotine $500 e bemba $500 yo tinde na $100 ko to tinda te $50 ko to tinda te $50 so mo so atindelinga na la matanga sa na ni tola na ngai nazala matanga o kaka bandi bato lesa nazala mbongo te nikolo naza ba programme ebele na osala boy zoka moi 50 zamba zoka ngana likolo na okatsa ba prince wa minene siko yebisa avantage anini ya bijou te ya lipapa malonga te o ya sombelanga ya sac ya malonga te ya sikoyo yebisa ngai siko bowela na bijou la reine to bana bijou la reine deni bijou la reine asali nini bijou la reine ngala mima epa na bango ngata na ekolonga na biso makamna longa po espace to va des amuki em so subeye ba ye nga obimisa nga mama leki pa mobali wana landanga siko bien na bokebi ba to landa obimisa nga mama leki wana pa mobali mwalim ayebi nga za mama leki na yo ya Nathalie voilà yo ye esika na mimaki pa bijou la reine wana yebite so yebi na la casa wana pa mama Monique na Luanda na opese mbote ezaka bombetu espace ka ya kiti boye esini to lala kana ya lala na mbetu ngalo kwa na kokakate na lala na si mama to vandinga na olala na si yo mto memaka epa ba kuna na memaka kuna pa sa na place te telenga na mwana poto babi baza mapanga sasa ya omoni ya na lobi papa bango za sénateur ya omoni nga bati ba épargner papa bato na danger batika papa bato avanda aza papa le quoi papa aboti ngai ozo comprendre biloko mususu to sala ngoto kotaka vraiment ba parents na biso te babota biso eza malamu te papa wana afinga ngate asalanga mabete na bandeko ke otikele bakisi so niki atindi bakisi na ke otikele nde na yeba papa wana en tout cas pardon Nathalie
na préféré osomba lopango na Kishasa hein otonga soko tongi lopango na yo na simo gangi nde ozoloba wana olakisi bato olobike na tonga lopango oboti mwana oza wale kota wale no na kimia ne bakotisi yo donc azaki pe ana esika te donc ata terrain vide bana lopango te bango nyonso ya nga na epota na bamakamba bango nyonso na kozwa eloko na ete na zona latisa ngo bato nyonso mpo nga aza problème te na famille monde babenga ofingi famille menga est ce que tonga azaki na fingi famille menga ozoloba kana na voilà na fingi famille menga te pardon to bozo tala émission tala émission landela maloba muto azoloba na sima bongo benga ngo fingi merci na bato nyonso ba fingi ngai penza asepe na bino en tout cas ngai pe Nathalie na katindanga la somba ba sim na finga bato na ignorance na kozanga koyeba ta finga bato bino pe bo finga bato un jour boyeba sort na bino emsu bo suka lokwa ngate bo suka mabe bino na ye po ya vanda na bato te bo suka mabe na opesa bino conseil bo za kana makasi bo zo ba 10 € ba 20 € bo benganga bo finga nga merci eza un problème te menga sala e mabe te ngata na moni sarato la tozonga wana bo kesko na la casa na la casa akomi komona mobali so aye ya bo za futa chaque jour. Bondenga na négocier là kaye ezaka futa pour na 1 mois comme ça so asali sous 1 mois à renouveler voilà na bandal na kansanvu bandal sinkin mama na vandi sous siko ya ye ba vandi kuna bando sa ba jena ba nga on obligé à vendre libanda pour yemo ko betanga na bo kilo na ke fanda na se na ko fanda na se ti 1h30 ya wana ye na mwali wana e bango likolo bangungi bako swanga na ndenge moko tola na biso ondima te na vanda kangi motema ta una ye na moni le ekomi chaque jour ngana esa na bia bo pesa nga respect ngana mama leki to bia po kilo siko ba bilo na mino musubo osala na fo banga penga ndina ofanda libanda batunyo so bazo yeba déjà ke yo sa mobile na kati awa yango na fa libanda zo sala bien te mama lo balanga bongo po anini oza ingrate nga tuni ingrate anini ingrate lo pango sombela ngai ya mbongo ya valise abilambo yelanga be demi valise o yelanga ndena oza ingrate po ne ko lo balanga bona lobi bongo po le la komi na ndako mukie na ko bongo binga bi langage wana lo bango mingi o lo balangage wala mingi ngo lo bapa batuki yo ndo futela nga ndako otindelanga mbongo otindelanga chaque fin du mois $500 nie alobelo ote mikolo ngo pe to sele mois 2 jours to lo bana na été e ko le ka to komi ko lo bana ngayo ka kizengi na ya na okena sali wenze mso apesinga mambo muke na kena koti ba nyongo kuna na wenze dai yo yebana na batu kuna kende kaka oki osali yo lambi msusu to na babilo ka dejo po yo kanzala pa pam olambi na chelo na mesa na servi yo lokwa mobile on dit patron ngasiko bon na yo na sali na chelo sisi na longolo basani na kena sukoli na sali lelo yo yebisanga ke yo bokola nga ya total asima basa retrofiser pour na ota asima Tota simanga sala natala sima leti sanga za ingrate te. Daza ingrate so muninga sainga malamu na lobosa inga malamu ngala finga ka eti. Ngala bimisi mangambo nyoso po yende mutatumbo ninga. Po afinga nga emilianga baboka bilona. Sala to la baboka bilona nga libanda. Ye mutu kande na lekaki alobaki ayala ba prophète na ye batalanga na likolo ton likolo na sanga pasabi mama leki na monda bloquer ninga mbaso. Mais kaka yetala mutu ne azaka changer. Akepa maleki na mutu na so pa ne oyebiete abaye mutu bloquer mbaso ta niveau. Alors ba muto bwakele mbasa omoni na vie kotambola na lokuta te yango bakanga ka ndoki na salon yango bakanga na moni yango linga okende kuna te Nathalie yango linga okende ana fana na copine na ye mo kuna copine na so fana so uti poto azo kende na copine na ye taka ya komi ko fana na ye copine na ye wana makamunyoso pa zo simba suti ndenga zo ebinga tina fana na ye mobile atika olinga to tozane na relation boy exactement do so alingi oka 2 jours 3e jour signe mais lelo ngayo na komo lia mbongo nde na banda lia liboso komo lia mbongo na komo otambola ta bato so ba bato kanga mala mote na vie tola babi nyoso zongala eza do bakanga ndoki penza ozomwa nyoso zongala eza horte akima koto to zeta to luka banda so ba lobi ndako na lemba enga lingala koto kuna bakanga ndoki ngamna kanga ye ngamna kanga yo ndoki ngala kanga ndoki ngala mema na église oba esanga ke yo sandoki comportement non de mission ndoki na yako kanzana nde bakanga ka na yako mona penza ke eza penza ya solo parce que non ko saka lokwa mto so respirer on va ne sika batu bazali ba yo tendeni mibale o bandi ko pesa ba titre papa biso asa boy papa la biso bo papa biso o ko so ba ta la réalité eza bongo di c'est quand yo za siko esika mibale baza ozo loba asa aloba nini mama e kande ba yebisaki yo
Bato ya biso mamboto loba. On a bito sakana na ba parents. Moi na sénateur, papa biso na mbongo. To sakana ka. Ale mibali so batali réalité yango. Ngote siko mibali moi bakie na bango. Siko to bota réalité ba moni ke za ngote. O mona tinga ina na mobola. Ça mobala so ninga ma biso. Ah ba ka mobola Nela za tata na fanda na lalu Tata na fanda na lalu. Avant na sala fine sala mokili na ye. Bande ko nga baza boye, baza na banda kuna bango. Toza na biso babola, mais babola te ke toza na eloko olia. Eloko olia to olia na matanga na biso pe. To benga yo to ya kokundela biso matanga. O mona ba matanga na biso ele ka bien. Organisation ele ka bien parce que pasteur Godin po ya zawana. Voilà grand frère na ngai Pasteur Godin po ya zawana. Na pe na famille pe ya Kombo. Oyoki na la famille ya Kombo. Donc voilà, na za poso lo bebele te. Ngai na za problème na yo te. Ngai le so passe le kinga so na lingo tato boko la na okinanda kwa Pasteur Godin po. Na ke ovanda, poso na vandi kuna komisa ngamo musala te, ma ndo pesa ngambom. Autina ngabe musala te na sele na makasi ke so na boy kusele. Siko yo zo wanga na nyonso. Papier o ya bapesa ka ya okene ko sukola nzoto. Na espère que bokenda kanda kwa nganga. Nga kenanda nganga te za esamela na kaza. Tu comprends? Mwalima yaka wana. Esalama na kaza. Ngala ye ka ndem to mobimisi ba idée. Oh diamant ba famille na ça ba réalité, c'est tout ça famille na so ba kasa to ça ba famille ba chef coutumier, makambo belé boy. Ay ko benga mobile na ko tala ndinga tala ka no te ozano na moi na ngelo ka mabete pa na ozaso na soki na 7e soki ni na ngalo ba ki doza muta chance belé. Le ko za muta chance belé ndenge ezana ezaka na mamu lili mo ba cha yango fora sa nini fo sukola ka aya. Comme ça so sukoli aya na sima omona ke makamnyo so sa nini e koma ya kufungwa. Omoni ngala ko baba siko to sa ndeni kaso loka mbongo mo pesa mbongo ko be $100 nga en tout cas na $100 te. Pauvre femme kande na zabu. Mbongo nga mwana na nga obende ko na ko lia te loko. La bimisa $50 na nga pia na pesa. Akende komi ko to pasa la ngona komi ko benga binga papa mi ko lebele bo 2 semaines. Asima ayo pesa na papier o. Yango omonde komi ndena zola bisango 15 ndengo moni komi boye pona nini po eume na kata saki na inane na ndambo do papier sali inane na ndambo na kata saki na po ngai ne na zabo ngaso sai na likambo ka eto ndeke diama obosa na abomba na zamba kasi mo loba na bo bomba makasi na bomba makasi po eulu wala oyelo na buto e bateta nde yelinga boso na na bomba ki ote bango kanga lokuta yango yo na nga na funga na ngo te po na ba ki funga na prière yango papier so yo ko funga lo ta makamba commerce na kosi ala bina nga so fungoli ochebo olobi makambo nyoso za nango obi osambeli prière no sa nzambe salanga bo nyoso yo lingi ozui papier otie na bassin otie mai na bassin ozui papier côté écrit otie na kati ya mai so otie na kati ya mai après 30 minutes olongola papier bécrit ezali sute bécrit wana côté na kati ya mai komi aya ngai na beti kri na bi mamwa balela ngai yo naza na mama te so na sukoli mai wana so ki retourne ngo ye l'inconvénient na ko va nganda kwa nani okanga papa mais kasi fungola te na ofunga ngai yo mto senga na yana ofungola siko vandi na ngo panda inane ozobanga te panda inane panda inane na fungola ngo te bonga vana na panda inane na fungola pola ya fungola biso ezala na fungola po ko sa ngai lo te sa ne fete po déjà na sina sala ba prière. OK. Zambalo la zolo ba pe azo bundela ngai. Ngala sana problème te papier ngo yango. Sera ngo yango yo so ngala kosi bo monika nde na bimission ezala kia. Yango nde aya. Yango nde aya. Bon. Ngala yebite papier oyo. Expliquer ngo nde baloba ki bato. Baloba ki na ngala chango na mai. Ndenge ezabo. Ndenge ezabo. Na balusi yango nde ezabo. Au nom de Jésus. Na balusi yango boy. Na bandi ko loba makambo nyonso na on a zango. Na lobi so na silisi o balole yango na balusi yango bona chango na kati ya mai. Na chango après 30 minutes na kolongola papier et pour la penzate. Mais be crignon so etika na kati ya mai. Po makambo ba komi ata ezaki arabe. Tinga na yebi yango. Siko tanga sina ndimi déjà na chango na mai. Na yebi makambo ebimi ate. O yebi makambo komeli yote. Na yebi makambo sukoli yango ndeko na ngai. Siko tanga ngala sukola ngo. Na yebi te soki msuna ngala zwa chance to liboma so liboma soki eloko nini ngai na yo to ebite kaka biloko eza wande yango moko eyebi nakangi mutu ndoki awa te yango yo kaka ba preuve basenga na ya nango yango na ye nango OK bien nga ezozonga
tant na moni bon na moni bien te ba comme ko tuna ngo sukola na nga bité na sukoli na te poani nga anazana likolo wana Nathalie na mobali yenda zo tuna nga so papa lobi so sukola ki Nathalie na sukoli na te po nazana likolo mana sukoli ezate joto uta matanga ya mwana ya ndeko na kufaka Jackie to uti matanga ba uti ko kunda toye tangu toye wana na kuti bango ezaya déjà ba 22h na na vandi na libanda tina monika ezomi nga bité na ve olobisanga te ngabi na ebité so na salini po nga na kenda kola na matanga na izwaka ete po ya linga ka so azotambola konza nga to tambola na ye na kenga boya otambola ya lobi kenga linga yazo benga na boya otambola ne mususu mais la kamu a pona sentiment ayo koloba po ayeba loba yo ebo loba te Nathalie nga na ebiso na bina za mutu te na bomba mutu na mutema mais so na bina bimiso sepela na ngate na ndo ebiso likambo mingi na si so za na raisonnement zonga na kata raisonnement na ndo ebiso na bi omoni ngate za mutema na bomba batu mingi na mutema mais so na bina bimiso na ino yo mo mona kutu bandeko na ngande na sala bango so na bina bimiso na kata mutema na ngo sepela na ngate alors to succès histoire ko benga gato la te pour le babilo kokoma te ponso zo koma ozoloba otinda ngala bimisa mambo ibelo yebi yo wangani akitona makambo sana te mais makambo sona oloba e panza bino kuna famille na bino e panza bino makasi alors kotindi kangai te obima papa bango kasi ndeni olobi ki panza bango famille ye mo yebi makambo na oloba soka rolanda ngo ye mo so likamo e ko panza famille c'est que yo za likamo sana famille na bango na ye ya mabe kasi yango na lobi bokanga batu tokanga batu ndeni tokanga batu bozo ba chance batu ye mo yebi makambo ya sala musunga na bomba sala musuba ndeko na ye ngala bomba na boya na ngao ye mtabelisa niki liboma na unga yebi teke nika bela liboma na yebi na ngati wala ngana yebi te yango pe bango balobi ke yonde muto oboma famille na bango muto bundisa famille na bango famille nde babenga mu bundisa famille menga munene eza saratola ngalo bi saratola bundisa famille na bino abundisa famille na bino te talinga te nga saratola benga nga asa na nga émission na bino te abenga na nga sa nga émission mususu nga mino nde boye ko benga ye loko bolinga nga la bonga te banda bokota na vie na nga na bonga te loko bolukanga ko boma ngai bobi te to la ne supa saratola yaya bénédiction na nga bokanga ngote na simba ma musika na yesa bino na amona kasadi na simba ma musika po obomanga fo katsa lac lukamba lac wana elinga bato bana masumu te alors so za na masumu na ndimite okatisa na ndimite nzambe na nga permettre okatisa en tout cas pardon tikanga cha kokate lokola banda sesa o montene nga la kondi na ndo pema na pema no montene na pema te na ndo lata bilambo yo bando ela o montene na lata alisute yebisa bango bilambo yo so na oleka nango se mto elanga yebisa bango po mto lakisanga olata yebisa bango ke mto elanga bilamba toza bien oza mukolo na toza la différence à 1 an na maman no tenga te na bota yo na parent na ote mais la supportable zoba no tamula 6 ans eze belé moi na pas côté à ke primaire pardon toza la bien na c'est loko bosenga ki yango na lakisi bino donc on a l'accès loko na moni na suki pe awa na lingi na ngai ba problème te batika yo motika nga kimia batu no tindi basali musalo tinda iba opoza makasi otinda batu musala ba makasi ba fini ngai problème ezate mais ba ebi vina ngati ba fini ngai nga sala kindumba te nga na moyibi te na yiba elo te wando tika ba mbongo no ba bijou fantasy no e beti sanga mutema te po eza na kutu yango moso ezu na ngo moyi kabo enzuluki nango e beti sanga mutema te otika ngondo otika ngo so oye esili moyimi akaba ya bia kaba ngaka bilanga bilo senzulu kati so ka ba bijou fantasy na kuti e bebe abina ngambwa zwa ngambwa la zwi akola te na maso amoni ekomi unene ayeka maje maso no ka over ngabe opesi nga ponga pe na lansila ke malobata nga opesa ngabe opesi nga opesa ekomi déjà bodo ngambwa na lata me biloko opesi nga bateka ngo na gambela 1000 francs so continue la gambela boy okoto ozoba blouse à 1000 francs ko so lati yango ondima te okozo pantalon na 2000 ponga na sombelo bilama musuna ballon ko wanga note nga sombelo ba salopette na pa na ballon na l'accès que nga na mukonza ballon nga na za ne grandi à ballon na catholique te nga na catholique te na pe libanais te na kenda kuna pe mingi te nga kena na tombola esika ba kolisanga ba l'accès nga so za $20 au sala valise na koti pe na lati bo ba kamwe nde na lati bo lokata moto ya catholique za nzoto nanga na lati ballon mobiba na sombi tisi na nga na ke ba créer nga mo eloko yo yebi mais nga na kenda pe na ballon pe na bimisela pe ba biloko kombo olata za pe reconnaissante olata ngope obimi na ngobo lokao kenda poto babiki e uti poto mais nga na uto zo na ballon
to bangana to bangala vraiment et ça biso bien pour to yebani ba secret belé on comprend nga otikala oyebanga na gauche droite té oyebi ti to fana na oti ozolo ba fo yebaka oyebanga na gauche droite té pour le cosa monimo songisongo kota na cc ba yana nga lokwa ba yebaka oti nde baya obebisanga oyebi ke nga na sali inane na ndambo na lobisa ba yana ngate likola Nathalie na lobisa ba yana ngate likola Nathalie omoni na lobisa bango te na esa bino na bilelo na ya te pona lela lokwa bobenga zoba na lobi makambo ezanga tina mais mitema na biso nde eza témoin makambo na lobi so nga la kosi ngala nzambe na sambela nzambe mais na ndimi te ke na kosi si na lobi vérité rien que la vérité merci naza na problème na yo te sika sarato la pardon yebisa lokwa bosola na loba diama lobi totika na bangi ye totika penza na bangi yo penza moni yo na bangi yo za carnet d'adresse autant que za ba bureau yo sokotaka yo moko za médecin oza général major oza maître avocat oza juge oza ba qualité so ba diplôme nyonso akisaso yo zo anongo mais ngai na ngai eloko te na ndimi te na zo ta diplôme général major ou bien ani na eloko te tika ngai OK tika nga la vanda nga na lingi na problème te en tout cas vraiment na yeko yebiso awa ya suka lelo Nathalie tika nga ponga na benga kote na zana numéro noto yebi na benga ka yote tika nga na zo zela onde mkoyo nyata makona kishasa nga na tribunal o futa ngane na sela umsala tumonde na sela umsala za mo umsala yo na sima na bakaleson na yo na sima na ba makila na bakaleson ya na za kizengi sikonga kizengi na zima yele pa no mutama yele loko yo za mayele na zela ko mkonya ta makolo mama na nga na zo ebisa yo boko yeba pe ya mango pe lelo aza nani emsu yo mtoka nganga me ba ke ndongo tika nga nde pasteur mo alobaka pasteur so nani abi batu mususu so bokabwana bango tika bokabwana po bango baza bakonza pe manote basimba pe manote emsu ko kabwana yo na bango bakambo efungwa banda pe na kabwana bino bakambo efungwa melanga ndo moni nga la vandi boy la ko ba pe mwasi ya mutu un jour na yo tanga pe mobile langa ape na grade na mboko attention na ngai éviter nga pona moi si na pe na mabele nde basi en plus pe na mabele ko lekwa mabele na pe ça teleme za misuni la lati e minene e teleme za bien pour ça na longoli bilamba e pas mobile bo na excité pe mobile en tout cas pardon mabele Nathalie koya tika ngai suka pena yango na lobi tika ngai ngala zo selo ngana yo nazo c'est pour na yebi ke msubolo kwa mwana za bébé vraiment aza innocent abato aza na problème na ngati akola emso après 5 après 6 ans so que na kufite Nathalie ba koza na problème na ngai to ke ngana na tribunal o futa nga salaire na ngai ne na zo ba moto na lamba na travailler le quoi robot na sala bona ke ko servir ya ata ba lobi mutango aza mabe ata ba lobi mutango aza nani avant lo ba mabe mutu total rasima na wonga na salela yo mokina on liboma yo to koloba bongo pona bato susu ba bengi nga ba sengelo pardon ba ma diama akosala bongo te mais biso ko to éviter que ça bongo mettons ba yo ki na relater ba ngonya sur la super émission to ça ki nga la tindeli ba nga bitalango est-ce que tant na loba ke na loba kombo na mais pourquoi ya linga tumbolanga ayebisinga bitika pardon na bolingo nzambe ma diama tika et comme ça ma be pona na omono okende yo na yebi yo bien obimisa la vérité nyonso abina nga bon moi sur ngapela sengi limbisai na limbisi yo chimene abenga nga komela nga finga nga ye mo akoti afinga mena nzimite chimene lelo so abenga finga nga na otika en tout cas peut-être okene justice chimene ofinga nga mingi mwana ya mama leki na bango obenga ki otina obotola nga téléphone soka koma ki kaka chance ka yeba ki ke tanga komi bato ba se ba bien effacer mbala moko na mona ki yango te aso na mona ki yango tonga to kene na justice o manga nga ne na tambola yebisa bande ko nomko ba simbanga ba yebo aza sima na ngai na ya te pona lo ba biloba loba mais na yebiso mko ba simbanga ba yebo aza sima na nga ko bo sala te ba noko na pe ba ba grade ma pesi ba grade nzamba lola a visiter libota na nga a visiter famille na ngai na kati libota na nga na ko na ba colonel full na kati ya libota na comme na ba général alors qu'on mekate po banda ba yebanga yo yebi na leka na bote na samba kako kango bakanga ngai awa nani na confinement awa na Béni les visionnaires banda na botama kaka ba ekanga na 2020 na confinement
na samba la mutu te mutu o le kapalo balanga ke ba memanga la tribunal to samba bien mutu funda ngazati. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent